Bonjour les belles dames, j'espère que vous êtes très bien. Là, tout ça la vlog, on a besoin de l'autre passer journée, on a besoin ensemble. Mstanga la muka qui avait qui nous sala, alors que asokola basani ou ezala ki wana parce que ça qui nous attend naï avant que akinoti gabana na classe avec qui va sokola basani ou asali liba maki ou asali liba déjeuner na bango. Et on a mon papa na bana, tu laves les assiettes. Abi, je lave ça pour toi ma belle. Abi, papa na bana. But bon, quand c'est que nous sala son musala avant que nous sala. Alors oui que maman na bana osala ka DGB tika na aider yo donc lol wana ça sokola linga basani wana ko bomoni mais basani donc ba les belles dames oyebi ka ko sokola mobali ti osokoli mususu otalité mususu osokoli mais mususu loko osokoli te comprenez seulement botalaka mutu apangusi yango encore Anyway, les belles dames, voilà, ça silisi na senge merci. Et là, on a bien continué. On a baqué classe, baqué misala, tout ce que na makopa. Donc voilà, quand vous mobile temps aux salles, na yo temps aux salles, ça toujours différent. Ok, na yo petit dans la commentaire. Ça se retrouve basani, mais bako pour monsieur tikali, bablo comme monsieur tikali ngamo fallait c'est bana sala. Mais na merci parce que ça qui na volonté wana ya ko sala. Ce que sokola sani moko, et là le cas sokola 10 sani. Ce que sokola 10 sani, ça le cas sokola 50 sani. Vous comprenez seulement. Donc voilà, wana ngamo na continuer ko sala cuisine na ngai. Na ninga ndinga mona nettoyer ndako na ngana mona kiza nettoyer. Ce qui me doit ça ngana mona comme si kiza nettoyer te, il faut seulement qu'il na l'exanga mo likolo. Donc voilà. Wana na kocha mai na ngai ya kettle na tia ngona mulangi wana na mela mai wana chaque jour na mela mai ya mulangi wana chaque jour nde bomona munenda mulangi wana chaque jour la rose avant la mela mai o etondi na kata mulangi wana na tia kango na frigo et na mona ki ke kettle na ngai pe komisalité na biki non na nettoyer ngo ngelo kuna salaka na nettoyer ka kettle na ngai na vinaigre na ebiti na nda ko salaka koma tikela nga pe commentaire na se na ko meka pourquoi pas comme biki na kata kettle nga na chaka savonte na kati nango eloko na salaka na nettoyer kango libanda pe na nettoyer mutu nango comme mona niki après wana na kati nango eloko na ko sala na kozwa o ezali vinaigre pona edenga ki ya konika ngo bien na ko chaka vinaigre sans maï, sans eloko, seulement vinaigre. Vinaigre nyonso za nango, donc o nga nazaki nango zaki oyo ya pembe comme ozomona eza ba oyo ya salade oyo. Yango nde nazaki nango oyo toliaka, yango nde nasalela na kati parce que bebi ke ketchup to sala yango mingi biloko ya kolia, donc na préféré ko sala vinaigre oyo toliaka pona nettoyer na kati ya ketchup. Donc so na tie vinaigre bongo na tie vraiment kati ya vinaigre comme bomoni parce que zaki mobimba, après na kokende nango na ko chauffer ngo pona ko chauffer ngo eto kaka na vinaigre sans eloko wana pe kile na ye na kangai jaquette na te so jaquette ne sali nezo kangama bien te na aider après wana baki ma belle après ketchup nanga ton vinaigre wana kotoka bien comme bomoni katani na ko boka vinaigre wana et na ko tia siko mai ya pompe na ko kende siko chango na ko donc ce que chauffer on a mai à pompe ce qu'on a coché bien to chaka mai normal et na tiango pour na ko boire encore mai wana mai on a tina ko melangote ce que chauffer encore na bois qui après troisième mai nde et kozala mai nanga na ko banda skoyo ko mela Nasko na ko salela o ezali kelisi ya potopoto na ye ya Cerelac kelisa linga mingi Cerelac na linga pe Cerelac mingi na bapopota bana me bakomisa ngo nde cher omona ka Cerelac moko monene bo 11 livres loko zaka na babloka ba 6 livres 5 livres quelque donc biloko voime mati mais na linga mingi ko salela ngo pe parce que ça la bien donc on a silisi na lesi kelisia et na esko na cuisine
cuisine lelo tozosala oyo ezali tilapia ya kokalinga mabe naolakisa bino secret comment ekonettoye tilapia nayebi ke bato ebele balingaka vraiment te kolia tilapia parce que tilapia ezalaka na solo soki onettoye tilapia bien te ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali okolia tilapia na yo kitoko te mais tilapia azalaka mbisi moko vraiment kitoko azalaka na goût koleka bambisi ebele soza moto olingaka poisson okoyeba ke tilapia azalaka vraiment kitoko mais malheureusement azalaka nde na solo pe ya makasi c'est ça vraiment ke bato ebele balingaka tilapia te eloko nga nasalaka comme bozomona na kolongola bekai nyonso ya tilapia nayebi ke bato mosusu balingaka kolamba ngo na bekai mais moi je préfère pas parce que même avec les enfants même na nga moko je préfère pas c'est pas qu'il y a kolamba tilapia na ba ekai nango na kolongola basalite oyo ezali ya motu na ye comme bozomona na libumu na ye balongoli biso basalite mais comme bozomona ke na libumu na ye to wana poche moko wana ko bomoni misapi na ye ekoti na bendi poche wana bomoni salite ezalaka na se ya poche wana il faut nettoyer très bien donc c'est comme ça que nga na nettoyaka tilapia tokomi siko kosokola tilapia na biso ma belle zala sur que tilapia na yo o nettoyer yango très 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 bien mingi nde na kati ya tilapia mingi na mutu ya tilapia na munoko ya tilapia azalaka na mo bazei na mutu na ye kotoa munoko na ye il faut vraiment bien nettoyer comme bozomona misapi na ngezo sala nettoyer libumu na ye mipanza libumu na ye comme bozomona kina mutu nazo bimisa misapi na nga na mutu pour kina bimisa bazei basalite nyonso oyo eza na mutu oyo eza na katikati ya nzoto comme bozomona wana nettoyer très bien zwa temps na oyo ya konettoyer tilapia na yo soki ozwi temps na oyo ya konettoyer yango mabele okolia tilapia na yo kitoko makasi après wana nakobwakela yango sikoyo vinaigre nabwaki vinaigre na nga e nakotia mai pour ke na nettoyer yango lisusu mabele nga nazwaka temps na kosala poisson on a mis kosala poisson avant que na sokola parce que namona ke ekomizaka ndako solo nzoto solo na préfère na sali poisson pour na koti salle de bain comme bozomona na mabele nazo nettoyer poisson na ngai très bien si vous remarquez que poisson na nga na kati akomi propre mitu na nga akomi propre poisson na nga za vraiment bien nettoyé donc ça là que mai wana vinaigre ekota partout regardez-moi cette tilapia ndenge komi na mutu tina nzoto a nettoyer mais vraiment propre vraiment na moni ke solo longwe tilapia komi vraiment propre bien nettoyé après on a na koya kocha ko banzela na nga na poisson ko bebi ke faut poisson kocha banzela pour que mungwana bassaisonnement na biso ekota na kati ok après na koya kobwakela yango siko citron nango nazonika yango na nzoto ya tilapia e nazonika yango na kati ya nzoto ya tilapia nazosala yango bongo na moko na niki yango bongo na nzoto e na niki yango pe na nini na kati ya tilapia parce que tilapia comme abeka zaka na solo makasi soko lingi vraiment solo non et si là oza muto linga tilapia te solo tilapia sala yango comme ça okomona ke solo wana tilapia ko sala nini et aussi là parce que citron a bendaka pe solo place encore tosokola qu'on a vinaigre solo kozala lisusu te après wana na kwa su ko rincer yango na mai ya propre na nettoyer yango aussi très bien na longolo ba mai nyonso na moni ke tilapia na nga siko boye c'est bon méca technique oyo okotikela nga commentaire na c'est vraiment bien. OK les belles dames wana na salon parce que nga la sabino ba atindelinga koli oyo na bela barnet donc bela barnet ça la Black Friday nae semaine au bobi que Black Friday ezali batina surtout dans la basel et tout ça dans la semaine autour qui na ba fête bientôt Christmas ba fête zoya donc bela barnet atindelinga chasser oyo ezala biloko na kati donc lui qui est présenté par les belles dames bobi que bela barnet atika ka format ba roba kitoko pour na biso ba maman donc pour na biso ba jeune fille pour na biso ba tontine aza vraiment na ba robe na ba ensemble ya kitoko donc voilà na kofungola chasser oyo na bino tout à la qui bela barnet a télévision nini na kati na kata chasser na ngana za quelques biloko oyo bela barnet a tindelinga et le comme boso oyo naza nango ça vient comme ça et ça robe soirée oh penza batanga ba Christmas ou ça vraiment bien pour ba Christmas ça c'est joli ça même pour ba mariage c'est vraiment joli donc on a pemé la caméra pour bomona tissu na monde des alliés regardez-moi ça les belles dames et tala maboko na mode basali yango vraiment joli oh my god to mika mona nzoto to mona ndenge ezali
dans une robe nabiso oyo na taille M, donc na taille M, et j'espère que ekoko kangai na komeka na nzoto. Robe nabiso c'est comme ça. Moi na tourné na simizate parce que mutakangi tirati azate na kanga na kelisia azaya kola la bientôt zo muka. Mais robe nabiso c'est vraiment joli, regardez-moi ça. Non, c'est vraiment joli. Au bendele moment noni moko kitoko. Pour na ba fête, ba Christmas comme ça. Oh my god, I love it. Fête à mariage, fête à Christmas. I love this dress. Donc, là, comme tout ce que vous Hollanda, na kata chassé na biso tozali na oyo ezali. I love this dress. Maman n'a pas sepé na robe mingi. Noir et blanc, c'est vraiment ma couleur n'a préférée. Et regardez-moi ça. C'est noir et blanc. Regardez les basales, on va flair on a les bossos. Et basali on se met tissu noir mais ba noir po ebenda naka mais emonisaka nzoto te et là on s'appelle na ba tissu ya bela ba honnête parce que yé ba tissu na emonisaka jamais nzoto. C'est ça vraiment que na s'appelle nango. Dans une robe na biso oyo noir et blanc na taille M na komeka na nzoto po to mona ndenge ezali eza ba robe za robe tout droit donc voilà maintenant on meka na nzoto po to mona ndenge ezali. This dress is nice. Na moi suki moko mo pousser ya bob ou bien obendeli yango noani. Oh my god, regardez-moi ces robes. Non, elles sont vraiment jolies, les belles dames. Regardez-moi ça. Donc, bella bordent à tekaka, ba robe ya kitoko pour nabiso, au lingo bima sexy, au bima kitoko, bella bordent ça vraiment pour nabiso, les belles dames. Pe qualité à tissu, vous avez que qualité ça vraiment ekangi et je forme un nzoto na yo, ça fait vraiment joli. Regardez, ça fait vraiment joli. I love it. I love it. Et puis c'est vraiment taille vandi et aussi bon mon aki bozo mon nzoto nangate ate bendani makasi bon mon nzoto nangate donc bien protégé. Bella bonnet pour na ba robe na bango rien à dire. Ma belle c'est kozo luka robe pour na ba fête oyo beta tour kuna okozala décidé. Voilà robe na biso moko ya suka otokotala avant que tout kende kolamba. Non, bah robe ba faire c'est long petit maquillage na sali sou qui va les belles dames et na mekeli bino on a déjà soupe na elongi. Donc toi wow, j'aime ces robes. Wow, I love it. Toi na robe noire, bon déjà que la rose na mingi robe noire, na mingi robe noir blanc aussi. Net ça pembe noir, j'aime et robe noire aussi j'aime. Donc voilà, oh c'est comme ça. Ça vient comme ça et ça noir avec argent. Bacheli biso flair liboso na comme bozo mona et ana flair liboso et ils na ba argent na le quoi ba diamant ba tiango partout au parce que on a même pas na poser chaînette on a même pas na poser le qualité mon comme néné le qualité mon vraiment ya mon même le quoi fleur comme c'est le qualité mon comme ça et au ça na vraiment joli. Oh my god, ça qui mon est bien silva, ça pas mon est bien silva et que ça na joli et regardez-moi ici nango. Et là, on a un tissu belle barnet. On a tissu vraiment qualité kitoko. Ok ma belle, robe nabiso yasuka, c'est ça là. Oh my god, I love the dress. Regardez-moi ça, regardez-moi des détails ma belle. J'aime bien, ça fait vraiment joli, sexy, mais sexy mon côté qui est ma belle, que vous avez mal à l'est, sexy mon côté qui nous automate, ma cassité, I love it. Donc comme on a dit abaché fleur, au son la tiango, non kangisango comme ça, non tonga fleur ou comme ça, pour que équita boité, et donc on a reçu la tongi et éthique à la scènement comme ça, pour que ça la kitoko. This is me, robe vraiment c'est moi j'aime des robes comme ça, I love it. Donc robe nabiso eza moulaï comme moniti na sewana na samakolo vraiment eza vraiment moulaï et ezuita etina se eza vraiment joli, vraiment sexy, nice pe eza na fente na sima attention ko tambola okozana problème te parce que ba tcheli biso fente robe oyo ba les belles dames beaucoup moins à la rose à la tiango même si nous avons des restaurants même dans des mariages robe oyo beaucoup moins nango même dans temps tous on va fêter la Christmas comme ça robe oyo beaucoup moins nango. I love this dress donc on va seulement que beta tour na bella barnet
okozala décidé et kobosana te na Belle Barnett oza na code promo pour noya kozwa 20% si je me trompe pas, mais na kotia nyonso na se ya vidéo ma belle okozwa vraiment ba robe ou na ba prime encore ya kitoko. Donc voilà, Belle Barnett, merci beaucoup na ba dress haute ndeli biso la rose akola tango. Donc yeah, sur la bimi na ki restaurant bien dans la fête na kola vraiment ba robe oyo otindeli biso, merci beaucoup. OK, ba belle dame mwana na ki ola tablamba donc il y a cuisine pour na kolamba biloko na biso. OK, wana tozongi na cuisine na tie pondu na ngai utaki Kinshasa e na tie poireau ndambu na pondu e na tie mai na ngai na kwa kotia pe mafuta na nga mokie. Après wana na komatisa sikoyo nzungu na ngai na moto pour ke natika nzungu na ngai ya pondu e toka. La tilapia na ngai ya kokalinga ekozala vraiment simple comme mona ke tosokola yango na bino eloko liboso na kotia eza ai tangawizi e na kotia sema litungulu oyo bomoni ya fresh ya mokie. Ok ma belle, wana na tie biloko na lakisi bino ya fresh na kotia oyo eza elenge ya poisson na kotia nyonso. Et na kotia black pepper, kotia paprika, et na kotia muscade, kotia bouillon aux équipes manger, na kotia 2. Pour mixer les épices na nganya so on a tie na tilapia. Wana eloko na sala nazozwa oyo ezali épices na nga na fongoli poisson et na kotisa ngo mpe na kati ya poisson pour que poisson na nga ezala vide te na kati oyo déjà ekoti c'est bon. Et na kotia oyo ezali citron na nga ya fraîche. Oui. Après kotia citron na nga fraîche, il faut na mélanger en gros pour que poisson na nga ezala te ka likolo eza na citron mais partout ekota. Donc voilà, poisson na biso comme biso comme ça, comme bi keza poisson ko kalinga, na posa te ya kotia ba ndembi, ba matungulu, sunte ko zika, on moni ko tika litungulu la fraîche mokie pour pe son sema goût, hein. Donc voilà, mais c'est très seulement que ai na tangawizi na ba biloko to tie ko zala vraiment kitoko et na ko tika ngo boye na ko kalinga ngo air moko na tika ngo tapo na 2 heures, il faut na ngo comme ça, après air moko ndina ko kalinga poisson na ngai. Ok ma belle, donc voilà, ba légumes o nazo tia na pondu na ngai yango yo, donc ko mixer yango. Donc voilà, par seulement qui est aubergine, na ko mixer te aubergine na ko katango, mais oyo nyonso o eza awa comme bozomona, eza biloko oyo tozo kende ko mixer yango pour que to tia na pondu na biso. Après wana na nzungu na nga pondu na kozoba légumes na nga nyonso o na lakisaki bino na ko tia yango na pondu na biso. Donc yango na koloba ke ma belle, il faut vraiment na nzunga pondu ya munene parce que pondu ekotaka vraiment biloko. Après na koya kotia o ezali pichard, donc na tie pichard na nga ya tomate na tie 3 linzanza pichard parce que pondu na nga ezalaki ebele et na koya kotia pe oyo ezali tuna. Na tie so tuna na français babengaka ngo nini, donc eza tuna badilaka ngo pe na ba sandwich na mapa yango na kotia o eza tuna. Après na koya kotia oyo ezali mbisi na nga ya kokauka seulement mokie kombo moni epesa kaka solo na nzungu. Donc voilà, et wana na koya kobakisa mai parce que comme bozomona ke pondu na nga eza lisusu na mai te. Donc voilà, na kobakisa mai pe na kotika pondu et toka. Donc voilà, après quelques minutes na yo tala nzungu na nga pondu bomoni ke pondu na ngai ekomi kotoka et là na koya siko ko mélanger na koya kokotisa lutu na ko mélanger tous les biloko o na tiaki et sangana. OK, donc pondu oyo ezaki vraiment ebele. Donc na sengi merci beaucoup na mama bébé na ndeka kabila kinga pondu oyo eutaki Congo. Après na koya kotia siko oyo ezali onga comme bozomona na tie onga et na koya kotia oyo ezali bouillon. Bouillon na nga nazosalela ezali ya eau seasoning si je me trompe pas, mais koko otia na bouillon nyonso oyo lingi. Donc voilà, nga nasalelaka mingi bouillon oyo na pondu. Donc nakotia quelques lutu na pondu na ngai kombo moni wana. Après tokotia sikoyo mafuta, ko na tie mafuta na nga na pondu. Donc voilà, na ngai mwa mafuta na nga emonana. Donc na tie vraiment molangi na nga mafuta kombo moni na tie ki presque nyonso. Après nakotika pondu na biso etoka. Il faut zala sûr que pondu na yo
eza na moto ya makasi e natie bambuma na nga pilipili ya mike comme bomoni mibale e nafiniki pondu na nga eloko mosusu akobakisa na pondu eza te wana natie mafuta na nga pour ke nakalinga tilapia donc voilà po mafuta vraiment ezala mo ebele na kikalungu parce que tilapia faut ekota na kati donc voilà après wana natie tilapia na ngai ya kokalinga nga so nazokalinga poisson nalinga vraiment ekalingama nalinga te poisson kokalingama ezala mai donc ça dépend yo na ndako ndenge olingelaka yango nga nalingaki poisson kokalinga ezala vraiment ya kokalinga poisson kotumba nde nalingaka ke ezala mwa mai donc voilà po wana nakalingi poisson nanga comme bozomona vraiment ke ekalingami nde nalingi vraiment ke ekalingama donc akalingami ntina kati ezaka te akalingami likolo mais ntina kati ya poisson na biso ekalingami vraiment très bien. Voilà ma belle, wana poisson nange ekalingami vraiment nde nalingaki donc ekalingami mpe na mopanzi vraiment comme nde vraiment nalingaka poisson nange ekalingama comme ça donc voilà après wana nakolongola yango natie yango likolo ya tishu pour ke mafuta ekwea na tishu donc vraiment simple wana alingami so na olamba natie banzembo nzambe nalamba na saint esprit donc voilà donc après wana biloko na nga ebeli poisson na nga ekalingami taka motu ya poisson ono kolia yango vraiment très bien ma belle et pondu na nga mpe ebelaki bien comme bozomona donc j'aime bien pondu ezalaki vraiment na goût kitoko tokomi na suka video na biso ma belle eloko nini esilaka te mais merci beaucoup na nde bozalaki na la rose na ebandeli ya video jusqu'à la fin bomoni kaka pondu oyo ma belle ezomonanaki erate te likolo nango mpe nayaki kosala oyo ezali mwa likia donc mwa likia ezalaka bien mpo na biso nazalaki na mwa likia na nga poisson na nga na présentaki yango comme ça matungulu ya kokalinga seulement simple na mwa pilipili ya poussière oh ma belle ochubi mwa matungulu wana na pilipili ya poussière mwa semu likolo se ma belle tika so emateki donc voilà ebelaki vraiment kitoko comme bozomona rien à dire comme nabiki nasalaki na mwa likia na nga vraiment simple donc j'espère que vidéo esepelisi bino kobosana te kozala abonné ko aimer ko partager vidéo ekosala nga bien makasi bisous bye.